ça qui vient idéologie au et kosuka wate bango yo ba ve o ba na idéologie o oh Papa Wemba donc Papa Wemba de mbiaka le kuru donc ve o expliquer bango idéologie wana o azaka na kinkesere mene ye yo Papa Wemba o to yoka trop donc ba ve ba panta banzela trop ya danger. Merci pour la équipe technique ya pesa ntango ba rendre hommage na ba ve na bango la grand artiste auto perda mais lelo toujours comme baza ba fait oyo baza ba auto le ba héros pour na biso toujours na bango aussi côté la qui sere menea oyo côté la Papa Wemba na bokasi Ibrahim Nzambe na nyosa ma Charlotte Pigeon Verte hein Joseph vraiment Ivan Todake ami Sikitoko donc makamango yango yo kaka ndenge bolobaki tant toza ba soda toza ba guerrier combattant biso ne batinois ya solo bango bakosaka bino toza lelo na kati ya métropole place batika bavie na biso baprêtre ya kati ya masolo soki lelo bokoma kobeta bakitendi bato wana bakoma kolata bakitendi se bavie oyo ya bavie oyo nde balata danger bapesa idéologie donc nayebi te kua ninga oloba eza te donc vinkeser donc ve na biso Papa Wemba idéologie ne tombera jamais donc nayebi te kua ouais nzambe na nyonso machallah de Pigeon Verte nous ta continue dans ma maison continuer to bandaki pas faire na biso king et puis na biso to ça pas faire na biso pambambu Papa Wemba donc marambo tali na ebité bana pesa tango tout ça toujours ensemble pesa tango ma Charlotte et Pigeon Verte yo mo so mona ba image landa bo so mona bo senti ba igel c'est samba batoni twingi bo senti tout ça pas fait ba veut to bo sana ba ngote to yaki to ko accompagner bien membre na biso moko ya pesa tango mais ta que to za na quartier moko boye ba ve bazalia o atikela biso nzela na ndenga G na ndenga play na ndenga système ya moni ke photo rendre bango visite rendre bango dernier ba hommage lisusu yo ebika na ndenga zalaka bana pesa tango serre na kwa na Londres donc maramboza kafu pesa tango yango yo tous ensemble donc le colonna bangonde yango zo sala biso soki boyoka ba biloko wana ba président to betaka idéologie wana euta neva ba ve oyo marambo yango wana donc bana Londres tu eli biongo daki biongo donc tous ali tous ensemble. Ouais, Tchatcha Mala Kashoki, Badiame Bele, Didi Kinouane, bah fait Botswana, Petit Nabinote, tout ça toujours quand on est à la Telikoi, Brisembangi, quand on est à la Damien Cosimanto, Baya de Londres prêtre, Bana Londres, tout ça toujours Simana. Le diminue Bilele. Donc, tu es le hôtel à vie, Papa Wemba, le Kourou, le Koumani, Yamusé, le musée. Ouais, fatigué le moment où fatigué le moment où tout mais on a et ça t'a plaisir là-bas dans Londres mais c'est moi qui a c'est pas fort. Ah OK ma vidéo c'est que je vais aller au Seka. Ma gloire mbinga. C'est que toi qui tu quoi. Ouais. Toi les cas. Soki yo la munanga e koma meti faze tona ma fote bele soki yo la munanga e koma meti faze tona ma fote bele ma gloire mbinga dans Londres ba besa ma image moko boy Yami mama ara daki biongo marambo za osakana te donc pesa tango tozaka toujours sima ba ve na biso to bakena mais tozali na bango po toyokaka bango ti lelo na ba image na ba CD donc misa ku fara te corps ke non mais arezali atikala za na biso wana donc yebi kaka marambo yango wana marambo etali abima ba de Londres bohemi Nzambe na nyoso motema ma Charlotte abi oto ba soda na yo to beti mo tour ça moi bien komona ba père c'est plutôt na biso makambo abi to ça on ensemble toujours na ba BV na ba petit king so na zo mona bo sala nga passe na moteur po ba père on ba nzela na biso to abana na bango mais après il bohemi Nzambe makambo ke simba nyoso danser fo mona ka pesa to zo ke sa munene ah ba uti kolia moto na maboko mangara la perro na koloba mingi ezaki est-ce que yo bazaka penga yo Fatama banzamanga elukaka yo Nani abomi moto yo Eba
ngani ya pasi yo kamba mokongo la joie bonino tsenga melina mokongo bonga kyo sana motama na misala baranga salinga oro susi ya balingo belisaka oro eza danger Veo ça me sait que quoi, ça fait beaucoup donc yango moni que veo donc toko bossa na bango Satawa Marie Mama na salabani pana ya oisi ngaiza barali kamata oisi ngaiza bawatali kamata oisi ngaiza bali kamata aye mawa Mama lisa yo geisha na famille royale na tombe ya Ekumani Papa Wemba moto ya makasi chef coutumier makasi donc ba toto ka ofombe donc toza quoi ça c'est ma gloire bingo présent toza Steve Zelo na Paris na bosanité venez habiter Papa Wemba to pas avec King Kester donc toza ma gloire binga donc Sharon vraiment donc Teddy Koyi donc ozawana donc Gaston Carlito choc na London donc Bibi Chumuso maman nommé Isaac, je vous salue vraiment Isaac, tout ça dans la nécropole entre terre et ciel, tout ça mankambo ningi singa quoi. On est mankambo donc tout ça toujours on a pour na bino quoi. Donc évidemment mankambo donc les lions fort donc tout ça on a petit king la berbe chante donc nous moura tout là Tom Papa Wemba mino bo mona ka tozali quoi. Tout ça mankambo ningi singa ko ça ma gloire binga donc tout dans ma casse donc je vous aime beaucoup pour moi donc tout la kai longo na ba oba kenda kala quoi, ba tika ka ba œuvre ma casse quoi. Donc vient na moko donc Ibrahim Nzambe Charlotte maman Charlotte Pigeon donc lotara makambo donc tout ça kaka donc